innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi mardi et là na bota na bino merci pour vos ébeus sur la télévision na bino pour la colande info ngala journal ya peuple pour na peuple to fongola journal na biso pour la koyebisa bino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana Nairobi kuna na Kenya pour na assister l'investiture ya nouveau président héritier mapine mapesi bino ba détail. Natango akomaki lundi 12 septembre na soirée na Nairobi pour na kozwa part na cérémonie d'investiture ya nouveau président Kenya William Ruto oyo ezali prévu mokolo ya mardi. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki en tête à tête elongo na ba président entrant pe sortant ya Kenya. Boye sourire na monoko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na William Ruto basambrasaki na ndenge ya kosakana te avant babeta masolo balobelaki makambo etali ba félicitations na ye po na koprésenter ba vive félicitations pe kosirasire na ba meilleure relation oyo mboka na biso République démocratique du Congo eza na yango elongo na Kenya mikolo ezali koya na kotinda équipe po na kokutana ba collaborateurs pe ba briefer ba grand dossier autour yango collaboration oyo ekosalema yango ekolobama discussion awa na Nairobi ki elongo na Kinshasa ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobelaki na homologue na ye Kenya oyo bazali ko continuer ko offrir ba bons offices na cadre ya processus ya paix oyo bengami ya Nairobi grâce na implication ya président sortant Uhuru Kenyatta malgré départ na ye na tête ya mboka Uhuru Kenyatta akoko ba copiloter processus ya Nairobi sur décision ya Union africaine au délai avec selon relation entre RDC na Kenya depuis accession ya président Tshisekedi na tête ya RDC Kenya azali kozwa likolo na ba force militaire régionale oyo ekozala déployer na est ya République démocratique du Congo na cadre ya communauté ya Afrique de l'Est. William Ruto président élu ya Kenya ye akozwa officiellement ba fonction na ye mokolo ya mardi 13 septembre 2022 na cérémonie d'investiture. Une dizaine ya ba chef d'état ba annoncer participation na bango na cérémonie ya prestation ya serment oyo ezali prévu na stade ya Nairobi.
L'occasion, il y a la reine Elisabeth Dende, présidente de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kendaki qui a signé lundi 12 septembre, livre et à condoléances dans l'ambassade de la Grande-Bretagne à la République démocratique du Congo. Héritier Mapindemi, Azaki Simasimanabar. Tango Kaka Aoutaki Kananga et Paiwapi Asalaki lancement officiel. Il y a quelques grands projets d'infrastructures routières. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Azalaki lundi 12 septembre 2022 dans l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa. Oui, à travers personne naïe à la kisi mawape ya ba congolais na solidarité na bango en l'endroit ya peuple britannique oyo ba kufeli reine Elisabeth II yango ezalaki ndetine ya déplacement ya chef de l'état congolais oyo atenaki kokende ye moko ko honorer mémoire ya Mowei akomaki na lieu ya début ya après-midi chef de l'état ayambamaki en absence ya ambassadeur et pas ya chargé d'affaires AI Laura Mazal juste instant pour na poignée de main. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bengamaki pour na signer livre de condoléances pour na pièce moko ebongisamaki na baloko ya ambassade pour na ba écrit na ye président de la République a commis au nom ya peuple congolais pe na kombo na yemoko azali ko rendre hommage na souveraine quasi intemporelle oyo ezalaki reine Elisabeth pe asaliwaki mémoire ya leadership na ye rare pona oyo etali bomoi molai pe lisusu exceptionnel a précisé yango et ko marquer mokili après exercice oyo ya kokoma na contexte ya deuil national oyo ezali décrété pa ya gouvernement britannique. Président de la République a betaki masolo il y a quelques minutes et l'ongona chargé d'affaires britannique avant à longwa esikawana pour na ko rappeler bino reine Elisabeth II akufaki jeudi 8 septembre na château ya Balmoral kuna na Écosse na âge ya 96 ans après plus de 70 ans ya reine boyemwa na ye oyo avaki prince de Galles yende a ko succéder na trône na kombo ya Charles III ye a s'adressaki na nation britannique week-end et l'équipe pour la première fois oyo ezalaki télévisé la souverain à promettre qu'au servir bas sujet nyonso na vie na ye boye Grande-Bretagne ezali partenaire privilégié ya RDC ezali plus que jamais déterminé pour maintenir élan oyo pe ko kolisa yango lisusu pour na leadership ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout la kaka la masolo ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le conseil que ya yambaki mukula mardi 12 décembre coordonnateur spécial ya président Joe Biden président des États-Unis d'Amérique au amemela qui message ya numéro 1 ya Maison Blanche reportage. Ayambamaki epai ya président de la République Amos Hochstein, coordonnateur spécial ya Maison Blanche ba États-Unis ba féliciter président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ba avancer ezali kosalema na domaine ya liberté d'expression ba question relative na coopération bilatérale entre États-Unis d'Amérique et l'Ongona République démocratique du Congo na domaine ya investissement pe ya sécurité ezalaki examiné au cours ya audience où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accordaki lundi na cité ya Union africaine et pas y a M. Amos Hochstein, coordonnateur spécial y a Maison Blanche pour notre partenariat infrastructure et d'investissement globaux. M. Hochstein y a qui porteur y a message y a président Joe Biden et pas y a homologue naïe congolais ndenge a déclaré qu'il bossa ba panze sangoke a échangé que l'ongona chef de l'État pour na oyetali coopération dans le domaine y investissement et à sécurité pour na ko attirer des investisseurs américains à RDC pour na bénéfice y a population congolaise na tinawana émissaire y a Joe Biden a indiqué que la relation entre RDC et l'Ongona Mboka nae ezali malamu, raison pour laquelle azali na ville ya Kinshasa pour na renforcer yango davantage. Abaki saki que les États-Unis bazali ko féliciter président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na avancer dans le domaine ya liberté d'expression. Nassima, il y a 3 mois de vacances parlementaires, jeudi 15 décembre, et cause à la rentrée parlementaire dans la République démocratique du Congo pour la session et septembre, où ils à la Kabongo essentiellement budgétaire. Le 15 septembre, kuna na Assemblée nationale, pe na Sénat et cause à la bongo rentrée parlementaire. Après 3 mois de vacances, ba honorable député pe ba sénateur ba kozongela nzela ya mosala na sima ya kopema kotambola bisika na bisika po na kotala ba condition nini population azalaki na yango nde na tina wana ba kokende kopesa biyano oyo nyonso bamonaki pendant ba vacances parlementaires na bango. Bosimba ke session ya septembre ezali session essentiellement budgétaire malgré premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a kokende ko déposer projet
ya budget pour na exercice 2023 kasi ekozala pe na ba problème ya ndenge na ndenge ekozala aborder surtout grande sociale oyo ezali ko se préparer na République démocratique du Congo pambate malgré augmentation ya budget kasi population na assiette na ye bazali ko sentir yango te likambo etali problème ya makasi oyo eningisaki débat politique na République démocratique du Congo likambo ya baimolima ya ba député ekoki pe koloba malisusu pe likambo etali interpellation ya ba ministre ya ndenge na ndenge oyo bazali ko satisfaire peuple te na secteur na bango epine problème ya remaniement ya gouvernement ezali pe koloba mama bisika na bisika pambate gouvernement esengeli a jouer rôle moko très important pour na kosunga population likambo ya carburant oyo ememaki lisusu crise makasi ça fait 2 semaines lelo ekosenga pe ba précaution eyeba na kozwama na tina wana ba membre ebele ya gouvernement bakozala interpellé pour na session ya septembre malgré ezali session essentiellement budgétaire kasi ba enjeu ekozala makasi pambate ezali session ya suka pona année 2022 boye seni na ngambu na ye a prometaki ba opération ya enrôlement pe identification ya population déjà à partir ya mois ya décembre tobanzi ke ba honorable bango pe bakotala likambo oyo komona si réellement seni azali doté na ba moyens conséquents pona ko démarrer ba opération na ye déjà na mois de décembre pona ko lakisa lumière na makambo etali ba élection présidentielle oyo ezali prévu na 2023 na République démocratique du Congo. Aussitôt Kokoma na na Mbushima ikuna na Kasai Oriental, Premier ministre Jean-Michel Sama ayaki kozwa en main question ya ko relancer Mibanadi Nation apesi binova détail. Natango akomaki na ville ya Mbujimai na Kasai Oriental, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a promettre kozwa na maboko question ya relance ya Miba na aéroport international ya Bipemba na Mbujimai et connaîtra ki monde moko bayaki ebele. Lundi 12 septembre 2022, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge mobilisation et salemaki makasi ya population, ba autorité provinciale, ba force vive, ba militants et ba parti politique ba membre ya Union Sacrée ba se donaki rendez-vous autour ya 14h heure locale pour na ko réserver accueil moko ezali chaléré et pa ya chef ya gouvernement oyo akomi na mabele na bango ayambamaki na pied ya avion et pa ya gouverneur ya province chef ya gouvernement azwaki droit na ba honneur oyo esengeli na ye et pa ya ba élément ya la police nationale congolaise avant à saluer comité restreint d'accueil oyo ezalaki constitué na ba autorité politico-administrative coutumière pe ba officier ya armée bazalaki rangé pour na circonstance après entretien ya bienvenue na salon d'honneur na aéroport Premier ministre ye azalaki contraint ya kotambola tina place de la poste pour na ko communier elongo na population nyonso wana na se amvula signe ya bénédiction présence ya chef ya gouvernement na Mbujimai ezalaki bongo porteuse d'espoir pour la population oyo na place de la poste boye a s'adressaki et pas ya population Fatibe Tobandi programme ya ba 145 territoires pour résoudre ba problème au bozana na Mbujimai toza déjà na ba programme pour les sala pour na mai toza na programme prise toza sala pe na gouvernement provincial pour augmenter capacité à maille de la population. Toujours ça là, dans le programme d'Achille Gelou, pour la voirie urbaine. Toujours ça là, Makambo ya central ya Tchala, ya Chilenge pour courant et Koma awa. Chef ya gouvernement a promettre kozali kambo etali relance ya Miba na maboko. Avant ya kosokisa maloba na ye, Premier ministre a présenté ki na population ba membre ya gouvernement pe ba parlementaire oyo ba accompagner ki ye na mission oyo. Bosimba ke na Mbujimai Premier ministre ayaki kaka ko palper du doigt na ba réalité ya province oyo, mais lisusu ko rendre compte ya état d'avancement ya ba différents projets en cours d'exécution na partie oyo ya République. Totikala kaka na masolo ya Premier ministre pour na kosa que ba député nationaux ya province ya Kasai Oriental ba yaki ko soumettre et pas Premier ministre ba difficulté problème o ba kutana kana yango kuna reportage ya Nadine Asuna.
A profité qui na séjour de travail nae na Mbujimai, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a betaki masolo lundi 12 septembre 2022 tour à tour na ba éli nationaux et provinciaux ya Kasai oriental. Délégation ba députés nationaux et Kambamaki et pas ya honorable David Moukeba a plaidé qui na relance ya minir de Bakwanga, miba na mokuse poumon économique ya province. Question ya likambo etali emploi ba jeune pays likambo etali amélioration ya dessert en eau pe makambo etali courant yango pe ezalaki abordé. Chef ya gouvernement alobelaki mingi pe ayokaki na ba élu ya peuple pona oyo bakumisaki visite ya premier ministre na Kasai oriental. Boye bakambamaki na député provincial Mbuimuku na bavon délégation ba éli provinciaux bango pe na ngambo na bango basengaki augmentation ya nombre ya éléments ya police nationale congolaise na parti oyo pona amélioration ba conditions de travail ya ba éléments oyo ya la police. Ba représentant ya peuple bango ba sollicitaki implication ya premier ministre pona kodoter institution oyo na siège. Honorable Mbuimuku na bavon alobi sepeli mingi na ba réponse ya chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo apesi na ba délégation na bango. Honorable Rigobert Takumunde, toujours proche de la population na Kitaki, week-end dans la cité des anciens combattants et pas wapi akenda qui sensibiliser base nae na makambo etali enrôlement sima nae na national. Ayambamaki lokola Yesu na Jerusalem ye nani honorable Rigobert Takumunde bakiselaka ye yaya ya baleki okita na ye na cité des anciens combattants epai wapi ye abotama pe ya kola bana cité bayambaki ye kitoko na kovanda na bango kobeta masolo bana cité bodo balobi ezande likambo mabele mame lokola motolu ya honorable Rigobert Takumunde ekunda makuna bana cité balobi ya baleki cité bodo na yo ekomi ya kobeba surtout école oyo oyebaka mingi na kombo ya liloba école oyo ebimisa bato ya ndenge na ndenge école wana lelo soki okiti kuna otali okoyoka mawa po baban ya malonga ezalaka te bana bafandaka na se école ebebi penza na ndenge ya mukete kosilisa na bango masolo na oyo etali école balekaki na likambo etali courant na cité Baudouin courant ya malonga ezalaka lisusu te depuis miyibi bayiba bakable ti lelo snel ayana nukozongisa yango te surtout na quartier K quartier A na quartier B molili na molili net na kati ya libumu bana cité baza ko vivre na ba condition moko ya bien te e bongo tango honorable Rigobert Takumunde ya baleki bakiselaka ye mwana lukunga ya tongo azwaki maloba lokola ye alalaka te alobi akobeta ba porte nyonso kino courant ekozonga ya malamu na cité des anciens combattants pe alaki bango ke akobeta tour na école liloba pona ko trouver solution na ba problème nyonso ezwami na école wana. Rigobert Takumunde ya baleki asukaki bongo te asensibilizaki bana nyonso tu ya ba ancien combattant pona oyo etali bongo enrôlement. Malol, tout papier événement pour continuer vacances na biso kosala yango wapi ndeba ndeto sa poto mobiliser ba tino soko na peke bamona ke ya baleki te azala ba ndebe ba sima na ye ezati bamona ga ngai bazomona ni na sima ezala kwa poto na bitumba sola so ke bitumba azobunda ndi ba ndebe soko ba na sima ndaba tunanga la buba bazate sola ba osana ba tumba atimi le zato ke ndaka na bunda ozomona te na ngi de jour là na la télémi na zone ba bata avec des bateaux bazale bele mutamte ba ndama na wana ba combien 50 200 300 ayena ba mobilisation za ma kasi usale moi meeting moi to combien. Compagnie africaine d'aviation c'est à présenter ba client na ye avion ya sikami balé na Airbus A330 où ils ont la capacité ya koyamba to pe ko ya ko acquérir plus de 300 places à chacun. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi e commandé domaine na ye
après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence mpe noblesse moko hors pair boyeba mpe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomondaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Du 1er au 30 septembre, les Canana Bassiber, Eric Nyos, où ils ont la ville à Kinshasa, pré-enregistrement et qu'au Salema avant DV le terri où ils ont prévu, na moyen octobre. Reportage. Kinshasa, République démocratique du Congo, Boyoka, lokola momesano ndenge amesana kosala masolo ya DV Loterie, mwana mboka Eric Mwamba, le coach, le jeune lion Zambé ya DV Loterie, ADG Eric Mwamba, aye koyebisa bino ke masolo ya DV Loterie kalate. Tolobaki déjà le 1er septembre au 30. Biso tobandi ba pré-enregistrement mutako sabino te pré-enregistrement ezaka na inconvénient ata moko te soko lingo sa mulongo te na octobre tango DV Loterie banda boyebi ndenge na bagence Eric Travel bat bayaka ebeli alors soko lingo ta na mulongo te yaka déjà kosala pré-enregistrement tolobaki bien kobeta DV Loterie na bagence Eric Travel soko ye sur place eza na $5 ya tour oyo masolo ya passeport ezate oza nango bomba yango na ndaku yo mutu oza na libanda ya mboka komitungisa na yo te yo mpe okoki kobeta DV Loterie na Cyber Eric bino mpe bato boza musika bobanda déjà kokomela biso na WhatsApp to enregistrer bino et permettre bino même kobeta DV Loterie à distance mais kobosana te tolobaki très bien to répéter yango bien DV Loterie année oyo ekobetama sans passeport donc so oza na passeport bomba yango et permettre yo soko gagner nde tosala oba démarche ndeko tika na yebisa bino ke Cyber Eric awa eza ya kosamba te soki obeti DV Loterie awa zala na yo sur ke États-Unis eyambi yo donc déjà les premiers pré-enregistrement et au le 1er septembre et au Kendeti le 30 septembre octobre DV Loterie bani soko beti oye koleka pour na kozwa acquise de réception botu na nganini Cyber Eric eza bongo na limité 11e rue numéro 119 quartier industriel référence au Leki INPP au Poussani en face ya Serve Air au Komona Cyber Eric Massina, boulevard Lumumba, numéro 38, quartier sans fil, référence en face ya Kimbuta. Et bongo na Victoire Matongé, à
Avenue Victoire, numéro 120, en diagonale na maison ya Maître Olga Kabelo, non loin ya maison communale ya Kalamu. Kaka na Victoire, bazabongo na 12e adresse, rond-point Victoire, avenue Eyala, numéro A1, na station de vente ya carburant Erneco, juste na rond-point Victoire. Batu ya Kitamo magasin, na avenue Kasavubu, numéro 3, quartier Joli Park, référence, rond-point Kitambo magasin, topé supermarché Facebook. Biso, totombeli bino nyonso. Bonne chance. Nasiber Eric, ozabongo rassuré. Pour la bino nous un problème ya suki produit ya kitoko o ekoko sunga bino ba poala e botakate produit Tomexil ezawana pour na bino za kote kama na badunu kuna na commune na Matiti. Produit Tomexil, produit Tomexil, pour na bino nyonso, bozana ba problème ya suki, basi pe mibali, même bana, ozana ba problème ya suki e bimakate libandi ezali kokola, ba poil ezali te, produit ezakaka moko babengi Tomexil, oyo ekoki ko soigner yo, ekopesa o solution pe ekosunga yo, libandi ekosila, pambate ezalaka maladie, etekami esika moko, kaka na quartier banunu un numéro 1 na commune ya Matete, au sombi produit Tomexil et soigné yo. Tomexil eza kisi ya suki. Tala neti ngai nazawa depuis kala na yebi banani bazayaka wa bazara na suki te suki bota ba témoignage ezali bomoni pe na bilili. Eza lokuta te kutu ba photo bozo mona ngai mutu nakangaka yango. Ba photo ebele eza na téléphone awa soko ye ba liboso wa bomona ko lakisa yo. Tomexil eza vraiment traitement eza wana tango mutu aye iboso totala na suki na ye. Tango tokotala suki na ye ba produit ezalaka mibale tango mosusu tokomona suki na yo oyo okosala directement Tomexil te tokobana na pomade na biso. Moto tokopesa pomade akozwa pomade akesalela na ndako ti tango pomade esili akozonga rendez-vous epa na biso. Biso ne tokotala pomade asali suki bandi kobonga ese akontinue na pomade to suki ebongi akota mbala moko na Tomexil. Omoni nde tosalaka recteur nde komoni tokomi na mire wana meka okopesa sango, ça veut dire eza kisi ya pota libumu. Eza na kisi moko te na Kinshasa wana koloba o eleki recteur. Tango tokomi meka okopesa sango. Tango koya omona ba kisi nyonso eza wana tokoyebiso kisi oyo eza pona boye me recteur na yebiso eza kisi hémorroïde. Eza kisi moko ezale hémorroïde ebimaka libanda. Ezalaka ebimaka te. Tango topesi yo conseil nanu kote hémorroïde osali kisi na biso yonde komemela biso sango. Na cadre pe ya ko élargir ba activité na bango ONGD de la forêt à la pharmacie DFP na Mokuse bazali ko recruter ba agent marketeur moto nyonso azali intéressé kende na quartier banunu un numéro 1 na commune ya Matete et pa wapi recrutement ya ba agent commerciaux pe ba marketeur ezali ko salema okozala embauché pour na kosala mosala na laboratoire Toramac. Toza na communiqué nécrologique pour la lecture na yango. Famille Ntakala, Timba Tenda Ntakala, Tubika Muntakala, Landu Teka Teza, bazali na mawako ebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya ndeko leki yaya papa pe koko na bango na kombo ya Ntakala Zamenga Samuel ye akufaki depuis mokolo ya le 3 septembre na hôpital d'état Njili quartier 7. En attendant azabongo na morgue ya mama yemo matanga ezali kosalema na quartier 1 commune ya Njili na avenue Bomongo numéro 14 référence Arrêt Mangobo. Programme ya matanga ezaboyi jeudi 15 septembre veillée mortuaire ekosalema na avenue Bomongo numéro 14 quartier 1 na commune ya Njili. Mokolo ya vendredi 16 septembre nzoto amowe ekobima bongo na morgue ya hôpital général ya Kinshasa ex mama yemo pe bokundami ekosalema na Kasangulu na cimetière ya Terre et Ciel. Tika ete liyebisi oyo ekomela bato nyonso bayebi famille Ntakala.
bozalaki ebele bosa ba télévision na bino pona kolanda info lingala bosepelaki nango bosa merci na Igor Tingi azalaki na sima caméra concours rédactionnel et simbamaki epa Nadine Assona Oazaki assisté na Jadine Malembe pe Christian Luende héritier Mapindemi a supervisé qui journal au montage Zaki Bongo Fabrice Lundombi ngana bino na pisane rendez-vous Nicolas Alikoya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi